Na mekaki kosolola na ye tant que maman. Na expliquer na solo na abi na nga non et non. Naza na mobali mususu ya kolinga te kaka mwana na ye petit frère ya mobali na ngai. Papa, ce qui est grave. Eza kaka te bazotinda nga na bala petit frère ya mobali na ngai. Depuis mobali na nga kofa ti lelo basokola ngai te. Depuis babotela nga bana na lala te. À chaque fois na lota mobali na nga azoya kozwanga. Azoya kozwanga. Komi mal à l'aise. Ok, donc olingi no libala ya ngote. Alingi na nga libala wana teza mwana o abandaki koya na ndaku na nga. Qui a pris la chair, la peau de l'homme et il est descendu sur la terre. Il a accepté de verser son sang qui nous purifie chaque jour. Parce que mai o bako sukola yo, bako loba maloba nini. Service ni bako sala, cérémonie bako sala. Kozwa leki ya mobali na yo, lelo tozo bika na tango ya grâce, ce n'est pas vraiment normal. Na prof na zwiba na wana po mama banga sa mutema mabe. Ok. Aza mutema mabe bokilo na nga wana. Maman s'il vous plaît, maman s'il vous plaît. Nto. Mobala kufi. Leki na ye azwaye eza mabete biso akutini eza bongo. Est-ce que yo kokoka kobima na leki ya papa na bango? Mais sous femme coutume on eza bongo na kondima nga na kinna. Na question na. Na kondima. Okondima mona. Bombu ya leki atata na bango. Esa elo te na kondima na ngai. Le 22 août 2026, ezali mokolo ya convention, ezali mokolo ya feu, et kozala délivrance sur délivrance, une année anniversaire. Na kozala nga mokote, na kozala pena Nathalie Makoma. Hi, c'est Nathalie Makoma. Tokutana le 22 août na Saint-Denis. Toko glorifier Nzambe, toko adorer Nzambe, toko belela Nzambe na biso Yesu Masia. Alors bokoma na agenda na bino le 22 août tokutana na Saint-Denis. Eza na Saint-Denis, toko banda na 14h, toko silisa na 22h. Parce que mokolo wana ezali mokolo oyo moto nyonso to akobika. Boko zonga ndenge boyaki te. Bandokyo babundisaka bino mokolo wana ezali suka na bango. Botala témoignage na oyo si babika. Alléluia banana nzambe ngandi kona bino Père Martin na eko rendre grâce na nzambe pona oyo asali na nzoto na ngai na belaki AVC na novembre 2024 alors na août 2025 convention ya prophète Moïse Makoma ezaki na Paris na kendeki avec foi kwa sisi na convention nazaki kotambola na Cannes difficilement na Cannes nazaki na problème ya kotambola ya ko bouger maboko ya ko bouger nzoto donc nazaki hémiplégique nazaki kokende pa ba docteur na yebisa bango mpasi na nga balobi eza ba conséquence ya AVC moyeba tsala eza te mpo nazalaki na niveau oyo nazalaki baza kosokola nga makambo nyonso baza kosalela nga même kobrose monoko na nga loboko moye simba brose eza te donc condition ezalaki espoir na vie eza yesu te nazalaki kutu kopense na mettre fin na mikolo na nga lere na leki délivrance alobi natiaka na se me kobima wana banda moko wana nasimba lisusu kane te ça fait une année nakoma à l'aise nazalaki koka kolala te nazalaki kobouger lokolo na pasi nazalaki kobouger loboko na pasi même kopesa mutu mbote nazalaki kokokwa te nazalaki na nzoto ya mutu ya malade mokolo lelo nakomi à l'aise nakomi lokola bato lokola mutu nyonso nakomi kotambola nakomi kosala oyo mutu asalaka tala loboko oyo ezalaki kotombwama te yango oyo nazali koka kopesa mutu mbote te makolo nazali kobouger te yango yeyo nazali kobouger prophète Moïse Makoma azali ya nzambe. Rendez-vous le 22 août 2026 na Saint-Denis. Pour la adresse na directive, contactez Maman Thérèse Matondo Boya Ebele Bokolo wana bino nyonso tu bokobika bana ya autiste bakobika bato ya sans papier bakobika bato ba maladie bakobika prophète Moïse akozala Nathalie Makoma akozala papa Jean-Pierre Matondo pe akozala papa Rabuni Ernesto akozala tozozela bino na boto. Kombo nanga Ezose Mukadi. Kombo nanga Landrine Mukadi. Kombo nanga Abigail. Nazali orpheline na kati ya orpheline na Bravo Jésus. Naona kosenga bato nyonso bazolanda ngai mpona rentrée scolaire. Bakaye, babiki, bastilo, na bauniforme, na bakeke. Basale baboots,
conseiller pour l'amour, pour l'amour. Basepela biso nzambe apambola bango yango tozosenga bino bosoutenir biso nde bosoutenika bana bino na kati ya bandako rentre ezoya bosunga biso. Peuple de Dieu, bonjour. Je commence par vous remercier pour l'assistance d'Amino. Il y a année 2025-2026, Oyo, Bana Batama Kitoko, grâce d'Amino en tout cas, Longonia, Penzambe, Apambo Labino, Nalolenge, Botika Kibisote, Zaki Elongo, soutenir Bana Oyo Nayakolia, Yakome la paix à Kolata, pour que plus loin, Bazonga Nikelasi. Nous parlons toujours que Kosungama la boutique, ils allaient au Bombisa, au Côte Sanzambe Nyongo. Kasi toye sous ce pays Nabino pour l'année scolaire 2026-2027. Papa Chik Moukadi a sali orphelinat, bien sûr, mais Yemoko a Popokate, Ndeba ke Moussapi Moko et sur la relongité. Les Ango Bissonions sont ensemble, Tocha Loboko, na Pat, Kanet au Salaka, na rentrée scolaire, aux ana cahier, aux ana stylo, aux ana catch nayo, aux ana frais scolaires. En tout cas, n'hésitez pas de nous contacter pour que ces enfants puissent rentrer nakati ya école batanga lo bakoma moto parce que lelo papa Chik Moukadi soki azui bana oyo en charge parce que yé pas le cas de là oyo. En tout cas, merci, que Dieu vous bénisse. Pendant 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi si tout mon bas zobo tate, ndi yango ko tala kebo kabwana. Et là on y yo senga so a tout ça la nuit pour na tout c'est une retenue. Chaîne chez Bisso Télévision, Facebook chez Bisso TV, YouTube chez Bisso TV, WhatsApp plus 243 97 35 88 380. Notre adresse, première porte Fikine, village Bracongo, dans la commune de Limete. Très heureux de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Un grand merci pour votre fidélité et votre confiance sur la meilleure de chaîne chez Bisso Télévision. J'en profite pour remercier notre sponsor officiel. Il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le sponsor officiel de cette chaîne, également de cette émission Bravo Jésus. Une émission qui aide, qui édifie beaucoup de gens partout dans le monde. Un grand merci pour votre confiance encore une fois. Un grand merci Naba Héros dans l'ombre au Yoba pour réaliser émission na prise de vue na moni maman Dako na réalisation na moni Ndekonabiso Israël Monzo papa Elias Osinanduku na pesi bino mbote. Merci na Lolenge Mboko assisté biso na pesi matoni mingi na papa bienvenue ba ndeko bolingo sengi boyeba que délégation déjà il y a Bravo Jésus Ministry baza na ngongo toko loba baza déjà na Kolwezi pour la préparative. Il y a activité, il y a le 28, le 29 août, voulais-je dire 2026. Maman na Miloulou et qu'on soit des jours de prière intense avec des serviteurs de Dieu puissants que Dieu utilise à travers ministère Bravo Jésus. En tout cas, le 28, le 29 et puis le 30, nous allons recevoir les gens. Solimba Yambayo, appelle-nous, réservez rendez-vous nayo de aujourd'hui parce que bazaki belé benga tinda numéro de téléphone tinda combo complet na requête de prière nayo. En tout cas tokozala biso nyonso wana pour que nzambe amata biso tokita. Un grand merci na bandeko oyo ba pensaka na bana bitike comme j'avais dit mesdames messieurs pour la rentrée scolaire 2026-2027 et je commence par vous remercier na lolenge botika bisote à travers notre orphelinat Bravo Jésus
oyo ezali kokamba pe kosunga kovandisa koliesa bana bitike na tozwami bongo na komino ya Matete quartier Viaza numéro 27A epai wapi bana bazali wana bazali na bosenga ya soutien na yo pona rentrée scolaire o nzamba simbio o pesa bango ketch uniforme nyonso oyo kozala motuya to malonga po ete bayeba kozonga kelasi nzambe akozanga te kokanisa yo. Un grand merci pe na bandeko nyonso bayaka milulu ya chaque jeudi tozwami na Fikine première porte au komi wana otuni salle de fête le cristal référence Bikapi soko yewana okomona que bazara chaque jeudi wana na milulu to sambelaka na bandi à part le jeudi maman Lydie avec de femmes sages bakuta na bongo na Viaza numéro 27A car na orphelinat na biso mais il a un peu spécial na mokolo moko ya moi bakena bongo na jardin botanique neti chaque lundi à moi bakendaka kosambela kuna avec toutes les mamans. En tout cas nzamba lola apambola bino bandeko babolingo. Je rappelle aussi que bandeko oyo bazali na bosenga ya anti-poison bobenga papa chic na numéro où allez afficher comme na kaka non anti-poison tokoyeba ko komisela yo isika izwami pona zwata mingi te. Je suis pas seul mesdames messieurs, je suis accompagné avec l'apôtre Pierre qui tete yena zali bongo intervenant ya émission Mkwalelo na bandi ko pesaye mbote. Bonjour l'homme de Dieu, shalom shalom papa, j'espère que vous allez bien. Dieu nous soutient par sa grâce. Bane kwa kolwezi bazo zela biso hein. Ya wana nazolo bapo na bandeko ya kolwezi, c'est une vraiment occasion à ne pas rater. Parce que bravo Jésus au botala na télévision na ba téléphone lelo nzambe a touché mitema na biso alobito déplacer to ya epai na bino na koloba te qu'est-ce que ceux qui borate occasion monsieur ko zalate mais eza occasion moko à ne pas rater. Le 28 le 29 kakande papa Chikalobi, il y a une délégation qui sont déjà là-bas pour nos préparatifs et biso tozo landa. Bo se préparer, bo se mobiliser, ba famille, papa, maman, bo ya na ba problème na bino. Nous connaissons les dieux que nous invoquons. Nzambe a bravo Jésus. Azo sama kamamine na kacha bombo ya bato. Donc, je vous encourage de ne pas manquer le 28, le 29 et puis un jour à consultation prophétique. Merci l'homme de Dieu quand même sur le sambo tokota la mozindo ya imsha Mkwalelo. Prions. Na bondeli na kombo na Jésus kosenga faveur pe grâce na Nzambe. Na mokolo na lelo kolo pesa biso mayele ya koyoka pe ya ko interpréter nyonso ko bimanisika oyo. Pambola ba nyonso bazolanda biso bazala ndenge moko na molimo na biso kati na kombo na Yesu na bondeli boye. Amen. Amen. Merci beaucoup l'homme de Dieu pour la prière. Na bandi ke molimo santu aza na biso ilongo à accompagner biso du début jusqu'à la fin. Et je voulais aussi signaler que Bravo Jésus Ministry, il y a plusieurs serviteurs de Dieu que Dieu utilise puissamment. Montona moto azali na iloko nzamba tsekati na ye. Alors on a besoin de sambo contacter Papa Chic Mukadi. On a besoin de suivi de prière. N'hésitez pas de nous contacter pour que tu ba kusungayo na problème aux alinango. Maman bonjour et bienvenue. Babé on a combo ya nani? Maman Grâce. Maman Grâce, je sais que c'est pas facile de passer à la télé devant plusieurs caméras et la lumière accompagnée, et c'était pas facile pour t'encourager de venir avec ton problème, l'exposer pour que les gens puissent écouter, te donner des idées, des conseils aussi, prier pour vous. Alors avant que le serviteur de Dieu puisse prier pour vous, j'aimerais bien de partager ton problème na biso na bandeko barota la biso poto yeba kosunga yo pe na prière pe na conseil. Merci beaucoup papa. Na un problème nanga awa naza mwasi ya libala mobile nanga uti kokufa il y a 1 année et demie. Problème meminga a eza nini? Ngana mobile nanga tobota bana mibale. Tobota ne bana mibale auti kokufa. Atiki ngana bana mibale na belle famille nanga. Bokutala kindenge ni na mobali ya mbwa kufa. Aux allants trop jeunes, kotaki na ndako libala avant boye pona nini? Mais quand on peut éclaircir biso, ba la biso ba comprendre. Bon, ngana mobali na tokota ndenge nde tokota na banzela.
nayaki kokóma na zemi na ye nayaki kokóma na zemi na ye nde balobaka kosente asentaki ngai mais vu que baproblème ya famille bayaki mpa na biso basali prédote nde azwaki ndako tobandi kovanda na ye na nsima nango nde ayaki kobala nga nde abalaki ngai nazalaki deya na zemi mpe ya mwana mibale ya 3 mois nde nayaki kobota bebe na nga kokisi 7 mois aza chauffeur mobali na nga azalaki chauffeur nakobima na ye nde ezalaka abimi na ntongo naye koyoka sango baesinga mobali na nga akufi aza deja na morgue na nsima nango matanga eleki makambo nyonso esili le problème eza ke na belle famille na ngai nde mobali na nga akufi bazolinga na bala petit frère na ye yango eza pasi petit frère na ye wana aza mwana oyo abokami na ndako na ngai akole pa na nga na bokoli ye eza koetone ngai koma bazoforce ngai na bala petit frère na ye nayebi te eza nini apesi raison nini obala oyo nani nazo imposer yo bala petit frère na ye mama bokilo na ngai abandaki ndenge nini po apesa osangwa modele wana nayebi te soki eza nini nazotuna bango raison yango balingi koloba na ngai te yo réaction ezalaki nini ntango mama bokilo ainforme yo kesengeli obala mwana ye mosusu yanga alobaki na ngai yango namekaki kosolola na ye tanke mama na explike na solo na ye abi na nga non et non naza na mobali mosusu ya kolinga te kaka mwana na ye petit frère ya mobali na ngai esila nazwaki bana nazongaki mpa na biso mais depuis nazonga mpa na biso jusque la bakipaka te eloko te nabaki te namema problème na nga na bravo jésus na ya awa peut-être nakoki ozwa solution awa mais sikoyo selon yo oza na famille na ngai ezali nango balobaki nini ntango omemi na ye bamakambo wana famille na ngai baboya yango babi nakoki osala eloko abongo te mais sikoyo nayebi te oye kaka mpo balingi babaliswa ye paleki ya mobali na yo me osoboyaki et pourquoi ozoya kaka awa biso toson mpo okoboya mpe esili nango mpe kaka bongo et pourquoi oyo oleka na émission papa ce qui est grave eza kaka te bazotinda ngai na bala petit frère ya mobali na ngai depuis mobali na ngai akufa ti lelo basokola ngai te kosokola ça veut dire quoi nde basalaka bacérémonie bacérémonie wana basala ngango te babi mpo basokola ngai kosokola bien eza mpona bima na petit frère na ngai tokoma kozala na ye akoma mobali na ngai okay. epuis maloba oyo balobaka na ngai chaque fois ke na kolanda mobali na ngai nalala te papa bayaki kobotola ngai bana ya kobotola depuis babotola ngai bana nalala te a chaque fois nalota mobali na ngai azoya kozwanga yango na ye awa babosalela ngai bapriere parce que nazokoka lisusu te nakomi mal à l'aise ok donc olingi no libala yango te alingi na ngai libala wana te aza mwana oyo abandaki koya na ndako na ngai oza mwana bongo yo kobala mwana aza mwana moke kobala nde aza mwana yango aza na age ni non aza mokolo pourquoi ozobenga aza mwana parce que ayaki aza petit frère na ngai petit frère ya mobali na ngai ok na sens wana nde na sens wana ndi nazolobela ok sikoyo ozoboya ye raison kaka ke olingi na yo mpe kaka te oui nalingi na ngai te papa na maloba na bango ekomi kobangisa ngai nakomomona lokola réel na maloba na bango ok apôtre Pierre ya mona apesa synthèse na bandeko baotala biso est-ce que ndeko mwasi abungi conseil ni tokopesa en tant que mosala na Nzambe ya liboso nalingi natuna kombo mpona benga ona kombo na yo grâce papa grâce hein grâce oza na bana mibale na bana mibale ya suka aza na mvula boni ya suka azokende na 2 ans azokende na 2 ans babotoli yo bango bon bakutime batribi mingi basalaka makambo c'est ce que moi j'appelle les lois
Or, quand je parle des lois, nazo zonga malamoko na Bible, l'Ancien Testament. Omoni ba pratique oyo. En réalité, l'Ancien Testament, ibanako salama. Na kat na Lévitique, ba lobi yango. Soki ozana mobali ya kufi, ba kozwa leki ya mobali, ba pesi yo mwasi. Po bazo linga ba garder généalogie, progéniture, bokitani, ekita. Mais il y a une histoire dans la Bible, ezalaki ya Juda botaki bana misatu, si je me trompe pas, ezalaki Onan, Shela, na comment monsieur ekoye langai. Et Bible lobi ke tangu mobali ya kufaki, mobali ya kufi, bake kozwa mwasi moko Tamar, donc mwana liboso abalaki Tamar, mobali ya kufi, bazui leki ya mobali, bapesi Tamar, pona ko garder généalogie. Leki ya mobali pe akufi, bazui leki ya suka, bapesi esusu Tamar. Mais papa tali albite, lokola mwana mwasi azo kufela mibali, peut-être na koki koya ko manke pe mwana nanga ya suka a garder. Donc coutume lelo tozo se référer na Bible mais na loi na mibeko. Ba loi otobengaka lelo coutume. Na sima na ba loi ezana spiritualité ya makasi evandi. O eza ko détruire vie ya bana pe ezo détruire longévité ya bato. Ba famille ebele lelo ba vandi na kati ya ba loi o. Mobala kufi avandi na leki ya mobali na ye. Ba vandi pe bazo évoluer. Mais okomona suka ya likambo oyo ezalaka toujours kama be. Et surtout ndenge mama zolobake ba obligé ye, donc pas obligé, ba boyi ko sukola ye. Tout ça, ce sont des pratiques qui ne sont pas bibliques. Moi, je ne crois pas ça. Ce qui ba boyi ko sukola yo, nous avons un Dieu qui a pris la chair, la peau de l'homme et il est descendu sur la terre. Il a accepté de verser son sang qui nous purifie chaque jour. Parce que mai o bako sukola yo, bakoloba maloba nini. Service ni bako sala, cérémonie bako sala. Bako kiko yako détruit peut-être étoile o yozanango. Moi personnellement, je ne crois pas ça. Je crois en Dieu. Kozwa leki ya mobali na yo, lelo tozo bika na tango ya grâce, ce n'est pas vraiment normal. Eza tozo zonga na loi na mibeko. Parce que yo lobio sukoleli bilamba. Alia na ndaku na yo. Ozwaye lokola mwana parce que za leki ya mobali na yo. C'est que leki ya mobali na yo ayo mona bolumbu na yo. Vous voyez? C'est trop sale. Et ça vraiment propreté pour nous, les Bantous, même pour les Européens, ce n'est pas vraiment un bon chemin. Je pense que aux Ananougènes, tu as encore la fleur d'âge, vie Moulaï. Nzamba ko salongolu okobala. Mais moi je te conseillerais aux oitants. Aux oifatants tant au koma kimia nde oya okanisa parce que aux anana ba nostalgie ya mobile na yo o autoken de kalamingite. Bongo leki ya mobile na yo proposition na azondi mango pe? Oui, aza d'accord nango papa. Yepena aza ko appuyer même na maman na bango. Aza d'accord nango. Papa Chic. C'est koyo tango leki ya mobile. Azuye baboti bana bakoza ba cousin bakoza la ndenge ni yango ne likambo tozo ebate yana leki bana bakomi ba cousin donc maman moko me bana ba cousin voilà eza passe eza vraiment passe. Merci beaucoup l'homme de Dieu pour l'intervention baneko bolingo na pesi moi synthèse muke mama za na plateau azaki bongo na mobali na ye tango bakutanaki mobali a synthé ya Chezemi na kocha ezemi et ça dit que ça qui moi problème na famille ya mobali ba iko se présenter pa ya mwasi bazui mwasi ayaki uvanda ipa ya mobali na kovanda akibotaki pe malamu mona iliboso après ba kei na procédure ya dot ayiko se retrouver na deuxième zemi mona ayiko bota après mona akomi na 7 mois mobali na ye akiko sala accident akufi tango akufi la maman ya mobali azo insister que la dame bazoye neti pas moi na yemso mobali
Donc pour que bana wana baza éparpillé te encadré na kati ya famille mais ndeko na biso mwasi aboyi na motema moko et alobi par rapport que ne basukola epete et puis azo lotaka mobali na ya kufaki et tozoyeba te qu'est-ce que se passe, raison pour laquelle to bengisaki pe mama aya a expliqué biso problème ils à côté ni toyoki ye mais c'est un peu rapé mama ya mobali pourquoi azo insister kaka moi nem sur mobali azo ndeko na biso ya mwasi total la sport ya orphelinat puis ya Kolezi to se retrouver na maman na plateau pour te ba ko luka koyeba qu'est-ce que c'est passé ou bien qu'est-ce que se passe. On y va. Obengela ngai afana modi vi na ye. Wala mo sina kata kama tedi misai. Tedi misai sukoi. Bravo Jésus Ministry débarque à Kolwezi pour des jours de prière miracle avec le serviteur de Dieu, Maman Lydie Moukadi, apôtre Pierre Kitete, prophète Eric Kassongo, pasteur Gabi, Maman Clarisse Wichi. Talobi na biso atyebiso na motema. Alobi équipe mouvement ya Bravo Jésus. Na banda ko bino. Tozali bongo kita le 28 ou le 29 na Kolwezi parce que Nzambe nem tapé sur rendez-vous pour na bino po bolela ki mingi. Pourquoi pas les passages Manique le 28, le 29 août. Yo muto za na mikumba, oza na ba problème, oza na ba souci, oza na maladie. Après ba mboka ebele to tamboli, Nzamba atie biso na motema, alobi bokende na Kolwezi, bokende ko biki sabato. Boya na maladie na bino, boya na ba problème na bino, botaka te, oza na maladie ampese mbazu. Yo muto ndoto ezala kaka ya mabe ozala na zamba banyama balandaka yo. Yo muto bala na butu na moi libala ezalaka te ngonga nekoki baloba ke yo kobika te yo kobonga te na pasi na yo kokufa mais na ko yebisa yo pe ko présenter Nzambe ya Bravo Jésus azoya na Kolwezi uniquement pour na kobikisa bombo na yo miracle ekosala mabatu bakobika baboni misu bakomona mutazanga te wole la place nikonanga parce que Nzambe a au rendez-vous. Nzambe ya bantoma, Nzambe ya basakoli. Azo koma na Kolwezi pona kobikisa libota na ope Kolwezi mobimba. Ka bozanga te à partir ya 12h. Venez avec le Dieu de Bravo Jésus Ministry retrouver le travail, mariage, enfantement, santé, voyage, délivrance. Toutes les portes fermées sur ta vie, Jésus-Christ débloque pendant des jours. Kombo nanga Exaucé Mukadi. Kombo nanga Landry Mukadi. Kombo nanga Abigail. Nazali orpheline na kati ya orphelinat Bravo Jésus. Naona osien ba bien sur azola na ngai pour la rentrée scolaire. Bakaye babiki, ba stylo, ba uniforme, ba cache. Basale ba boots. Basale pour la mbula pour la mbula. Basepela biso. Nzamba pambola bango. Nango tozosenga bino. Pour soutenir biso nde soutenir karabala bino na kati ya banda rentrée zoya bosunga biso. Peuple de Dieu, bonjour. Je commence par vous remercier pour l'assistance d'Abino. Il y a année 2025-2026, Oyo, Bana Batama Kitoko, grâce d'Abino, en tout cas, Longonia, Penzambe, Apambo d'Abino, Nalolenge, Botika Kibisote, Zaki Elongo, de soutenir Bana Oyo, Nayakolia, Yakomena Pe, Yakolata. Ok, plus loin, parce qu'on a dit que là, on parle toujours que au Sundama la boutique, ils allaient au Bombisa, au Côte Sanzambe Nyongo. Kasi toye sur ce pays d'Abino pour l'année scolaire 2026-2027. Papa Chik Moukadi a sali orphelinat, bien sûr, mais Yemoko a Kokokate, on débat le barake Moussapi Moko et sur la relongité. Les Ango Bissonions sont ensemble, Tocha le Boko, na Pat, Kanet au Salaka, na rentrée scolaire. Vous avez un cahier, vous avez un stylo, vous avez un sketch, vous avez un frais scolaire. En tout cas, n'hésitez pas de nous contacter pour que ces enfants puissent rentrer dans l'école. Parce que le papa Chik Moukadi a joué en charge parce qu'il n'y a pas le cas de là. En tout cas, merci, que Dieu vous bénisse. Bobengela ngai afana modi vi na ye. Wala mo sina kata kama tedi misai. Tedi misai sukoi.
De retour, mesdames, messieurs, ne toi nous sagi que tout à la spot, ya Koluizi ainsi que ya orphelinat pour te bakozonga, tout yamba bande gonabiso. Je suis avec maman et son fils. Bon, ça l'entrée na bango. To bomina no nde gonabiso ya mwasi pour te bakokundola ba vérité mususu oyo et bomba mipo de peur que ceux qui bakotia wakuti nde ko mwasi, il faut créer moi discussion, raison pour laquelle je la technique oyo. Hein? Donc, ce qui normalement la maman qu'on a, bande qu'on a biso, bon préparer bango bakota. Tout ya mabango, bazwa biloko, de bango isengele azwa. Dali moto ya mingi. Bakota, c'est bon? Bonjour maman, vous allez bien? Vanda. Bonjour papa, Vanda. Naya bibino. Voilà, Kande to yebisa kibino que après liwa ya azali mwana ya liboso maman mwana liboso assurance te benga kipo te bako pesa bino izaki ya ye yango yondo ozali représentant na ye ozali responsable yebisa biso mwana akufaki lolenge nini mwana kendaki aza chauffeur kendaka banzela na bangwana nde babengaki bon ye bazala ndako na ye na mwasi na ye nde akendaki voyage toyoka babenga biso ke asali accident akufi esali bambula boni ewumeli mpenza te akufi kala te akufi kala te mama komono nani komona dudu madudu madudu ok ye kuna papa komono nani oboti bana boni mibale papa mibale kaka wa akufaki na ye ye asalaka nini na vie bon ye atangaka atangaka na homme na université oui ok po balanda na ye na yana ye aza pe amokolo grave balanda na 3 ans kaka 3 ans kaka ok sikoyo asalaka mosala mosusu apart ba étude te asala eloko lelo so alinga bala role sa mwasi naza d'accord papa nosala ngo nosala ngo d'accord mama limbisa tobengaki awa nde toyebisaki oke makambo ya mwana okufaki esengalaki ozwa mwa quelque chose oyo na compte ya mosala alors toyekaka na émission boye nasepeli na ndenge oyo na présence na ose présenter nasaki mpo ya na ndeko mwana oyo mosu ya mobali boye quand même nzambe apambola bino mpo na présence kasi tolingi toyeba mwana oyo akufi atiki bana oui atiki bana mibale bana mibale bana wana mama na bango azali mama bango azali babalanaki légalement mpo ye mpe esengeli toyeba soki babalanaki légalement akozwa babien na ye so babalanaki te bana kaka nde bakobénéficie est ce que basalaki mwa geste na niveau ya famille ya mwasi bon tosalaki bosalaki neti nini tosalaki prédote bosalaki prédote kaka tosalaki prédote tobalaki topesaki mbongo bopesaki na dot oui d'accord donc akomi deya mwasi deya libala mwasi ya libala ok parce que yango wana libala oyo tokendaka civil ezaka mpona libeko administration ainsi que na religieux eza makambo ya nzambe mais libala ezalaka dot ça veut dire que bobalaki azali mwasi ya mwana na ye sikoyo atiki olobi atiki bana mibale bana baza epai ya nani baza mpa nanga nazwaki bango pourquoi mama na bango aza te bon mama bango azali pourquoi azobokola bango te yo préféré obokola bana na ye mama bango azali nazwi bana wana mpo mama bango aza motema mabe aza motema mabe bokilo na nga wana mwana na ngai akufi liboso nga naboyaka libala avant oloba est ce que akobénéficie tokopesa ye mpe biloko yango to akozwa te mwasi ya mwana na yo akobénéficie mpe na pourcentage oyo tokopesa mobali na yo papa nga naocomprendre mpe te yo ozokoma si na ntina niveau wana sens nini naocomprendre te na bacaméra boye ozotuna biloko wana ye otie no mpo na nini fo tia nango nga liboso nga nazwa na biloko wana tokoyeba nde tokosala te limbisa ngai mpo ne nayeba mpo naluka koyeba bavérité est ce que yo nayeba oza na baproblème bon tosala baproblème mpo mwana na aza teti ok aza teti makasi aza teti oyo nga na oloba oyo biso tooloba ye alingi oyoka ngo te aolingi oyoka ngo te naza mama bokilo na ye ye akóma lokola mwana na ngai nde mwana nga azali nde mpe azalaki aza teti alingi koyoka te alingi koyoka te aza motema mabe akozanga ndoki te mwana wana sikoyo ça veut dire que oza na problème au particulier problème ezali papa komono nani vraiment na depuis grand frère na kufa
Et au Karandé. Bon, comme tout le monde, on va passer au Bungisa, des Kosimoro, bon, c'est un peu ça. Aux en relation malade, mon amour, c'est naïe. Ouais, attends, moi, si il y a un ici, normal, tout ça, une bonne relation. Ok. Maman, est-ce que vous posez une relation malade, na moi, si il y a moi, on a eu à Koufa? Oh, je sais pas, ça ni nango. Di kambo bengi biso atoye bate na makona maboko tozoye bate bozui ba caméra bote sans autorisation na biso. Non compatez loko eza non nini. Eh papa. Limbisa maman. Ah te nga sepe na nga te. Non, s'il vous plaît, maman, limbisa biso soki to zo filmer. Eza émission moko esungaka bato. Na ba problème. Quand ba loba kati, bo sina biso te loko te mbala moko bando ko filmer. Eza mabeza malamu te. Limbisa biso maman. Limbisa biso. Na nani moi sa grand moi na yo azapi. Naibi te za pa ba onkuna. Bo solo la raté? To solo la na biso. Boko selanga s'il vous plaît. Boko selanga no ya na biso ya moi si wana to mekana o solo. Maman muta mema ki a ozali moi si ya moi na ya kufaki. Ndé ana besoin acha éclaircir ye sur ce point. Ma point moko mi balemi sato. Ndé ya bengisa ki yo oya to solo makambo yo. Do yene mte funda ngawa. Ayo funda yo te amemi yo awa to solo la. Boko selanga s'il vous plaît. Afundi yo te awa to solo la ka ayo funde pa imarote. Maman muta mema ki awa eza mwana ya mwasi na yo. Parce que c'est to chaba to éclaircir makamoko bomi balemi sato oya lobby e pa epo na yo. Yene mte ko funda yo teka ngawa. Ayeko funda yo te ayeko teka yo te ayaki na yo awa to solo la to bongisa makambo. Ndenge bozo memela ye ya zo sepela te. Et c'est to solo la biso to za ba témoin to senga yo bolimbisi asengo pe bolimbisi pour que moi me comprenne ko chama makambo. Boko selanga mama ya na s'il te plaît. Boko selanga yo. Do yene mte ko funda nga awa. Maman s'il vous plaît. Do yo sepela na liwa mwana ngai. Maman s'il vous plaît. Tokia mwasi. Maman s'il vous plaît. Imbécile. Maman. Do yene mte ko teka nga papa. Pardon, to solo. Oza mwa mabe yo. Mwa mabe yo. Mwa mabe. Imbécile nyama. Maman s'il vous plaît. Maman s'il vous plaît. Ntoki. Maman s'il vous plaît. Okaso lié musuwe ko kangama yo. Ntoki. Maman s'il vous plaît. Maman s'il vous plaît. Azaka mwana yo. Papa oya yebisi bino yango na likamo ya bengi ngai na ya awa na koloba ngo pe awa. Tokia mwasi nyama. Problème ezali maman s'il vous plaît. Tika ko papa. Azabe mwana s'il vous plaît maman. Mobali na ye akufa. Nga na boy na nga baba koko na nga souffrir ska mususu. Na zwi mwana na nga mobali oyo na pesi ye. E kaka combien o bazala ona mobali na. Pardon na mobali na ye. Oya so bengi mwa muki. Maman s'il vous plaît. Olingi mwa ona mbala bala ye. Abala ye. Raison. Ngala bala ye. Raison zali. To bala ye papa. Mobala kufi. Leki na ye azwa ye eza mabete biso akutini eza bongo. E loko ni azo boyina. Abola ke saki dumba pala ba kuna. Yona zwa ke bana na pese bana te. Na zwa ke bana okay bebsi nga bakoko na ngai. Daboti ba combien? Na boti ba combien tokia moi ça boti ba combien? Maman s'il vous plaît, maman s'il vous plaît, maman. Ti papa limbi sanga lo bela tokia moi ça. Oeti ko comme ça na niveau. Ngasa ya boy. Na ya na plateau aw. Maman s'il vous plaît. Maman to solo la. Maman kita mutema. Azaka mwana yo. Mote ti osolo bavandi calme kwa ile mama mwasi oyo. Ngana sepeli, ça veut dire que c'est une fille polie. Ti o gagne mote avandi calme kiti mutu. Est-ce que luka passe sa place na papa na ngai? Kasi to solo la malembe te mama bana. Ya puko lingi ubalande kwa na kuna te. Papa nakuko sala mote. Azaleka mobali na ngai papa na okoka ngote. Bazaka combien? Na yeba bazaka combien? Je ne peux jamais le faire. Maman, kobeta te. Papa mo so pesi kanda bakasi. Maman kobeta te, aza mwana. Uzo mo mabebo yo. Mwana na yo mama. Papa so nsela nga bana. Ngai na posa bana. Yaozwa bango, yaozwa. No bala mwana bango te no bala mwana ye. Ya ko zo bana te posa bala yo. Oyoki. Maman s'il vous plaît. Maman. Coutume na bino nde lobi bongo. Oui, il y a des abos, ils ont ma bête. Yo kuno ozo sepela ko zoye moi si na yo. Bon, ils ont un problème. Yo te na tuni question. Ozo sepela ko zoye moi si na yo. Bon, et on a lobby. Et tant que maman ça doit encore bi que ça coutume na bango. On a un problème nango. Oyebi libala zanini. Oso oyebi oso linga. Bon, déjà. Moi ozo maîtriser yo ko va ne so abizeli mabe. Po bolingo il faut boyokana bolingana po botambola ensemble. Bon, ceux qui sont d'accord nango tokomisa na yo. Je suis pas d'accord avec ça. Okondima. Na yope. Na yopa sa okondima ngo. Okondima ngo. Ah
mwana te sa fana bana ndaka ya na ye ba ba solo la ba ko ikondi mama ba solo la nanu te yo pesi likalisi biso to tuna bango parce que essayer mo bala yeba ke moi si ko vana na evi mobimba ezali panango bate libala eza facilité ya oyo zondima ko vana na moi si ya ndenguna kufa est-ce que Rosana yo monte pas te ya olinga so mutu musu te libala eza elongo batumbale ba yokani po batambola elongo lelo yo zondima ozwaye tango okuta na moi so ko sepelisa yo moi sa vie na yo okomone mabete ozolaka mama ki Rosana est fidèle. Bien sûr. Donc c'est pas une épée. Je vous comprends pas. Maman déjà est d'accord na moi. Yo, maman mtakovana na yete, yo mtakovana na ndako. Yango na oloba. Dès qu'il y a ndimi, tokomisana ndi ba misana mukunyoso. C'est que vous comprenez makambo libala ngote. Maman, est-ce que yo makambo moni mwana zo c'est a comprendre makambo zo lobate. So comment corriger aloba ke on ndimi yango, c'est ça non? Tant yo zo ndimi sa yeba lingana. Mwana est-ce que lingi na bulingwa solo? Toi yo ça la poste simple ça yo maman. Moi n'a pas ndimi. So souffler le cabo, souffler ni. Hein? Ke moi n'a pas ndimi, ngana na teka mbamba abala ye. Maman est-ce que makambo zo sala nza malamu? Selon yo. Eza non biso eza ngo bien, biso eza famille, biso eza bongo na biso. Eza bongo papa. Enfin na bena opese mwana uta itoka boga ba sene pe vite. Mama eko na kitoko te no mobali na ngai. Na kokosala ngote. Est-ce que vous comprenez que na kokosala ngote? Même na kokona ngai. Do ba ka mobali na ngai abima na ngai amona dignité na ngai. Na famille na biso 4e. Mama, ni na zali mate. Eza nga na zali mabe pona mériter no so ma toi aussi. Tu acceptes tes bêtises. Vraiment. Tu as le passé. Tu vas nous m'abengai. Na grâce. Tu vas nous m'abengai. Ni no wabenga na salio. Maman si tu peux besoin c'est la bana. Mais zaki ndaka yana. Je suis habitué na bana papa na bana. Maman toke malembe. Na faire ko, na faire réfléchir yo. Mamozo sala wana limbisanga mama na ibisa yo eza malamu te. Hein? On va faire souffrir na mwana mobali yo. Aozala heureux te vine mobimba. Mamu nazo ebiso mamba solo. Baba ndeko tazaka papa na bango. Ambo? Ba makila nous autres tenir la décision wana. Apôtre Pierre. Papa Chic. Ça fait très mal tant nazo kaba compréhension. Tu vois que bazana trop jeune même maman za jeune maman mais akangami na coutume moko à perdre intelligence. Maman nangina tuna motuna moko. Est-ce que yoko koka kobima na leki ya papa na bango? Mais sous femme coutume on eza bongo. Na kondima nga na kina. Question na. Na kondima. Okondima mona. Mumbu ya leki ya tata na bango. Et ça le hôtel na kondima na ngai. Ça c'est grave. Maman sambelaka? Na sambelaka. Na église des réveils. Bongo l'église des réveils ozote ya Maté ozo kate pona kotambola kaka na coutume kokangama na coutume. Mama talanga s'il vous plaît. Mwana oyo aza marchandise te. Olobi bobalaki ye. Mobali na ya kufi. Lien ya mariage ya ye na mobali na ye esi. Ndenga za wana komi libre ya kosala o motema ne elingi. Yo koki ko mate la volonté na ete obligé. Non. Mama talanga. Aza mwana ya bato abotami na nzete te kaka ndenge ozoloba wana ye paza na bandeko ne bakoki jamais kondima bamona mwana na bango bakomi koin ata pona mwana oboti ya mobali ozobenga ye boga. Mon fils, ça m'étonne, vous en à l'université quand même. Ouais. Mais comment tu peux réfléchir comme ça? Aux en à Kinshasa, Vani na Congo. Nous sommes pas au village. Nanzelo tambolaka omonaka ba étudiante te belé bon yo lingi ba contrôler volonté no ba peso loko monter mezo lingate. Regarde-moi dans les yeux. Talanga na misu. Mon fils, omoni libala eza terrain très glissant. Je t'encourage dans la classe na yo. Un jour okutana mwasi o monter mano ekolinga. Et non o mama lobby ke yo zo et puis mwasi ngona mwasi ayana yo.
Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, mon fils. Tiens, il y a une université de Bossot. Il y a des filles partout. Il y a une université. Luka Omote Manuel Kolinga. Ndenga vana kina yana. Toi, tu penses que ndenga wana kovana nayo? Yena yana yo comportement kutanaki. Nde bavandi, baboti bana, ti nzama bengi yaya. Mais est-ce que comportement yana yo zanango? Façon koloba yana yo zanango? Papa Chikili bisanga le beloko yo, et cause un peu vulgaire. Façon yana yo alala kana na mbeto, yo zanango? Maman, papa, ne faites pas ça. Tokomi na tango bato bayebi nzambe. Tika mwana no ya mobali aluka mwasi oyo aosepelisa motema na Bible lobi na biso boye. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Kokota na makambo ya boyete o trouvele mwana na yo mwasi oyo mwana no akoka ko maîtriser était peut-être. Et puis il faut mariage. Papa. Eza malamu te mama to sambela nzambe to komi na tango ba yebi nzambe. Je ne pense pas que yo ndengo za boye ba parents moko bo ba obligé yo mobali ki bala kaka mobali yo. Domaine à libala bati kaka choix ya mobali pe choix ya mwasi. Ya za seme ki na ye bakoki ko sangana te. Amona bolumbu ya yaya, amona bolumbu su ya leki. Mais finalement famille yango eza ndeni bazo sakana bazo bolumbu abande ko nonyo so bazo mona. Papa biso eza kuti. Oko sa olela ni. Regarde-moi, maman, olobi osambelaka. Makama kuti mona eza kindeki. Yango ne ko bebisa plus tard bana ozokumisa bakoko na yo. Oyebi semence nini obokotika likola bana wana? Vous allez détruire les enfants. Yango moni lo ba shege, bana msuma yele zate, bana msuma komi liboma, komela makaya. La plupart ils ont makambo. Le mariage, on ne force pas quelqu'un. Mon frère, oza boga. Tambola luka moi aussi. Oza boga, tika gloire papa chic, c'est trop simple vraiment. Merci beaucoup Nabanti maman comprendre déjà tina nini yako tika ndeko na biso ya mosi tranquille asa la vie na maman toyokani. Nabanti makamosel nzamba lobi est très important maman. Zwa esika ya ndeko na biso mwasi. Oyopoza mwasi obi pasi ya koza musika ya bana. Maman. En tout cas, merci. Papa Maramusa nzamba lobi ekoti ngai. Yaya. Olimbisa ngai. Nande na tungisi bo moino tangu nyonso pe na tungisi bo moina yo. Limbisa ngai. Soki po moni ke pona bana ya kozwa no bana. Soki po moni ke te na kempa mama na keta samna zonga lendi olali problème tenga tika nga moko oya zana na homme. Yaya, oyoki aza mwase ya na yo makamwa to tika yango. Donc je suis désolé vraiment. Limbisa basa nzambe merci pena on. L'homme de Dieu, c'est ma prière. Oh, gloire à Dieu, maman nzamba pambola bino. Merci beaucoup. Ndenge bo comprendre maloba na nzambe. Amen. Toza susu bato to kangami na loi te, mais to kangami na maloba na nzambe et puis ça biso éclairage. Je crois ici nazo kota na bona bureau pour na solo na bango susu dans la profondeur. Na sengi faveur ya nzambe ya bravo Jésus likolo na libota oyo. Kimia boboto bolingo ezala kati na bino. Molimo na nzambe akamba bino apesa bino ba bonnes idées makanisi malamu po libota oyo ezala ini kati na nkolo na kombo na Yesu na bondeli boye amen. 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 Bando ba bolingo tokomi na suka na lobi après émission oyo papa Chika akota Kolwezi. Donc après ka émission to na Kolwezi. Donc na base émission tango ezo leka biso déjà ton avion to ke Kolwezi. Donc voilà. Bobenga biso ebele bandeko bozo da rendez-vous pour na Kolwezi le 28 le 29 tokuta na kuna boya ebele boya libota mobimba yebisa voisin tata mwasi panza sango yoza na kisasa oza ndeko Kolwezi benga ye oza na poto oza na ndeko Kolwezi benga oza partout dans le monde wana ndeko tata mwasi kuza na Kolwezi benga ye c'est bravo Jésus ministry na Kolwezi. Maman merci beaucoup na sepe une attitude na yo et oyoki mbala moko je suis vraiment touché. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir.
nga moko na bino mwana poto na tia mama na ngai na misunga na homme de veillard lelo na kiti Kinshasa pona mona esika na tia mama na nga bandeko naza étonné omona ke misunga eza kaka homme de veillard te baza na hôpital na munene na kati ndenge ka tozala na poto eleki ku na poto parce que awa soki mama na nga ninga belaka motema ninga belaka ba tension soki asali crise na butu ba médecin baza 24/24 na surveillance ya mama na ngai ndenge mama mesana balambele bilo mususu ba Thomson ya mungwa awa bazolandela alimentation à 100% babimisaka bango bakendaka bazo baza na home cinéma awa batalaka télévision 24/24 pour eza awa naza vraiment nesengo makasi ya olobake mutu nyonso alingi mama na vivre longtemps to papa en tout cas pour nanga misunga esungi nga makasi ngai mama Madokia nazali na esengo mingi banda papa Simon atindanga na homme de vieillard misunga santé nanga ezalaki déranger chaque fois pour na maladie oyo nga nazalaki na yango kopike ba crise pamba na pikera lisusu ba crise te pamba te soki santé déranger en tout cas ba docteur baza présent pour na kosala suivi soki na yoki kaka mal à l'aise ba palpite bala moko na fini bouton docteur bala moko na porte aye kosala na examen ayeba eloko nini eza ko déranger ngai toko déjeuner bien en tongo après midi to lié toza pe na ba distraction na biso tozali kotala tango nyonso na télévision basokipaka na biso bien ba docteur 24/24 bazali kosala suivi yango wana nazali kopesa merci pa ya papa Simon venga tindanga na homme de vieillard misunga kombo na ngai ezali Jansi j'espère que bani passé bani robomonaki na pasaki ba émission na ba réseau pona koluka lisungi na ba difficulté komelaki ngai ya santé maladie ya cycle tungisaki ngai mingi vraiment na kokaki fi ko vivre te na lansaki ba pel kasi na zwaki lisungi te grâce ya Dieu na yeko kutana na lisungi ya prophète Moïse makoma ya Ozana ye azwaki ngai ayaki kotika ngai na homme de veillard bon na homme de veillard wana lokola baza na clinique na bango na kati vraiment balandeli nga ba soin nazaki kosala ba crise na semaine 3 fois kasi depuis na komi na homme de veillard awa 2 ans yango yo na vandaka awa na liaka awa nyonso yange dekelaka nga awa na salaka lisusu ba crise wana te ba médecin bazolandela biso ba soin na ndenge sengeli lokola négligence ezaki makasi nazaki na ba soin te nazwaki négligence na lisu ekufaki ngai tant na ye awa na homme de veillard batali autrement ya kosala eza te déjà lisu ebebaki mais awa suivi ezalaka tout le temps nabela te basalaka biso ba contrôle ya ba glycémie na bandaki kosala ba HI bao bayebi ba problème ya sucre bayebi ba HI wana c'est que sucre comme ya ba niveau ya likolo parfois nazoyeba te masuba mbala moko bandi kobima to ya glycémie ekozaki kozala nga likolo mingi nazongi lisusu na gentil ya kovivre na mokili mpona perdraki espoir misunga homme de vieillard ezali kaka mpo na mikolo te bakota na homme de vieillard bajeune mpe bakotaka bato AVC basalaka babesoin nyonso na nzoto mpe bakotaka bato baza na handicap bakotaka misunga homme de vieillard c'est pour tout le monde. Pendant 7 ans, moi la vérité. Parce que jamais, ce qui moi si tout mon bas zobo tate, ndi yango ko tala ke boka bwana. Lelo ko ni yo senga biso awa tout ça la nini kona tout c'est ko teni. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble.